CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, Africa, Europa. Bon, banda papa Tshisekedi akufiti sikoyo biso tozwaka mai na bowera te tozaka na pasi ya mai na courant bazo kata tozolala kaka molili na bana tokozwa maladi wana po tozana mai oyo ya kosokola te so bato bazangi mai eske bakovivre bien na vie bakovivre te po mai nde ezosalisa pendant 2 mois. Biso tozomona ngote banda lobi mai na bowere yaka te banda lobaki tomona ka mai te tomona courant te tozaka na pasi na mai tala babidon ndenge tondi aveni mobimba bon nazo senga na mokonzi mboka na biso aza mwana mboka atiele biso makanisi pona mai na courant pona mai so biso tozwi mai tokosepena ye makasi po aza jeune lokola biso toboya ete aye pona biso papa alobeli ye peuple d'abord ne peuple biso oyo tozokelela tango tozozanga mai bakolambele biso nde nini po maladi ekota eza kaka bokota ata bino moko babidon nyonso eza vide ata ba fi eza vide mai na pompe so tokei ekangami kutu eyaka te dembula yango oyo depuis papa Tshisekedi ti sikoyo biso na bowera tozwaka mai te vraiment pende umeli makasi toketa ba inane et umeli makasi tozala mai ya malonga te na quartier Matonga. Sikona likansi ya chef de l'État Félix Tshisekedi par rapport à coronavirus asengi na peuple congolais nyonso afuta mai te pendant 2 mois. Nga likanisi na moni eza likanisi ya malamu mais biso na Matonge mai ebimaka te sikoyo pe papa Félix alobi bato babimaka te tokozwa maladi sikoyo mpo na mai omo tokenda otoka mai nga bana bango nyonso bango na bakotoka mai sikoyo bana nga soki bazwi maladi na Matonge ama ebimaka te papa Félix atela biso likambo na sengi ne kaka tela biso likambo maladi eza na mboka ndenge bango moko balobi siko bana na nga babima bakenda toka mai musika bo soki bazwi yango alandela biso na Matonge penda likambo ya mai na likambo ya courant awa badelestage na badelestage tolembi moko courant eye te neti bolobi tolalaki molili siko eye ti tokomaka ti ba 12h ba 13h courant ekei ti na nini siko tolanda ba formation ndenge ya bato maladi oyo bazobela nasengi kaka nasengi courant na quartier Matonge mokonzi ya mboka azongisela biso yango ayokela biso mawa peuple azongisela biso courant na mai Mbote. Bon, Eurumeli, tokoki anta ba 5 mois Eurumeli banda novembre, décembre, mai bimarate, tomo ke luka mai, kotoka mai donc ba jour monsieur zaki mo mai mo ebimi 3 heures de jour lali. Au sutra be mai ebima ke otoki te baninga batoki ko luka ba mai, ba place so ba pimano ba mai, Matonge to mai pasi. Bon, likanisa eza malamu na ba o mai bimaka na bandako na bango. Po na biso to mona ngo eloko te parce que mai déjà ndo bimate. Pe ba to ya résidence bando ya tika ba farti to ndo benga na bon pa mai ndo bimate. Siko ye na coronavirus ye maladi oyo. Ye papa na biso mukonda bito se protéger pe ba na biso pona bokona coronavirus. Sikoyo na minute to ye ba te on maboko to sokola ndenge nini. Na maladie to ke luka ba mai to ki pe ko attraper on to ki ko attraper on parce que tozo mona ti ba sur les réseaux sociaux osimbi kaka bo ekoti o mbala mo ke bo ekoti o bosa na bo simbi liso bosa na bo simbi boy
donc eza pasi mingi nzambe asunga biso kaka ye likanisa na zwi ya malamu mpona baoyo bamai ebimaka na bakasa vubu banda biso matonge mai zero vraiment nasengi na ye liloba suka na mokonzi ya mboka pa Félix mai ebima batinda so mai na matonge wana mato ozala bien na bandako ata confinement yango tokosala yango bien mpona nyonso eza na ndako mai nyonso eza na posa eloko nyonso mai ezali sa mai vie eza te mobulu courant bon mpona courant ezalaki nango bien lokola nga nde nayaki matonge esika courant ezalaka bien me mikolo courant koye mabe makasi courant koye momona courant ke matonge mobimba emo batelefone akokanga molili ozoyeba te badelestage kama delestage toyebaki yango te me tokomomona delestage na matonge ezalaki banda kala déjà delestage na mai depuis 2019 toye anasika 2020 tozwaka courant te lokola na minute courant eka na tongo mpe courant ya faible ti ba 12h13 omonaka beke nango ti pokwa lobi molunge courant ezalaki te bon tobundanaka mosusu na batelefone baradio so osombi mpe lotio radio aucune information soki te ba réseau sociaux na bainformation ekomi kokota tina barevanda bamessage yo information betokoma oyebaka bon eza likanisa malamu kofuta courant te pendant 2 mois mai te pendant 2 mois eza c'est une bonne idée mais na idée wana atindela biso nde courant mpona tovivre ngo esengo na matonge atinde biso mai atinde biso courant tomona ngo idée malamu kena bakomi musu bakure eza wana bango baosepela parce que bamona courant bamona mai biso tomona courant te yango courant yaka mpona ma campagne mo fleuri matonge te mbote ndeko mbote yebisa biso na quartier matonge awa bozwaka mai ndenge nini tobosana na biso ke tozala na mai toyeba asusu teke mai ezala existaka do bapompe barobine na biso ekoma nango kaka baéchantillon evando batiela biso ya liboso mai ezalaka te ata ndambo te yo mozomona babido yango tolekaka biso kaka koluka place ya koluka mai tokomomela mai so ya basource ya bamai moko ya bamicrobe ka po bozwa boutilize bana basukwa bilamba bana tolamba donc voilà mokonzi mboka pe yo alobi ke tofuta mai te pendant 2 mois likanisi wana mpona yo moniongo mpona nga likanisi yango eza bien mais malgré alobi bongo tozomona ta changement moko te siko biso tozala nango te tokosepela nango ndeni mpo tozala na biso nango te yebi 2 mois wana tofuta mai te courant te siko oyebisa biso bango bakosepela oyo bamonaka mai biso tomonaka yango te tokosepela nini nasengi na ye abongisela biso courant na mai et surtout mai balobaka l'eau c'est la vie biso tomona biso la vie yango te tozosouffrir bamoi mokonzi mboka bito se protéger mpona osukola maboko air nyonso mama osala ndeni nde mai ezalaka te tozosukola maboko plusieurs fois bambala ebele ozolia kuta eloko te me ozosukola lokola maboko obala lokola kosukola maboko donc mutu alingaka liwa te biso nyonso toza na besoin tozala bien tosukola na bamai oyo kaka oyo tozotoka oyo kaka oyo ya microbe oyo kaka oyo tozwaka oyo mais toza na badesinfectant na biso tozosalela yango malgré osali mwa savon liquide na yo osaleli epuis ekomi propre par rapport à ça. Courant na matonge awa ezala ndeni badélestage toyebaki délestage te na matonge mais lelo ekoma délestage yango mpe jour na bino la miso ekoya pete e osala miso 2 jours 3 jours eyaka nango te la miso ekoya 5 heures eke 6 heures jour miso mwa 3-4 jours eyaka ata ndambo te sikoyo yebisa biso tozovivre ka lokwa toa na village mais toa na Kinshasa bainformation tokomona na batelefone bainternet même soso obimai quelque part okolandela ngo toyoki kaka baninga bazoloba tozozala na biso informe toyoki kaka lisolo ebeta yo mpo yokobeta ndi oyo olandaki me nalandaki nanga te nazwa information kaka oyo nalandi nayoki ako kaka kuna libanda nga mpe naye nalandi kobeta ndi nayoki te uswete na telefone na Facebook omoni information oyo to na nzela bongo osengi na mokonzi mboka nini oyo etali courant lotiliki pour que bolanda information bino mona banda abongisela biso bakable abongisela biso bakable basinga oyo ekatana oyo so mpe basubela yango ye so mpe toyebaka te abongisela biso toza na besoin biso moko tolanda bainformation tolandaka nyonso na place toyokaka libanda biso toza na besoin biso moko mpe tolanda mbote mama yesa biso na quartier matonge esali bambula boni mai ebima bon oyo
Tozo Kendata une année déjà, hein. Une année Nandambu banda président comme président quartier oyo mai et raté. Mais ce que nous comprendre était et balino mambuya tova non la bandako mutabi mate. Mais babito sokola au moins par minute au moins par minute deux fois maboko. So besoin par minute boto sokola deux fois maboko. Toko sokola on a mai nini. Ah mai raté. L'état yo mobi ke bocha na kwenyonso bocha ba bidon na ba savon yo sokwa maboko. Bino moko ni bidon ni savon. Quartier mai bimaraté. Na habité so régie des eaux ezaka géré par l'état congolaise ou bien géré par Bespatrier. Na habité non comprend le phénomène hôtel. En pleine ville quartier le quoi matonge sangi mai. Est-ce que c'est ça logique? Telikanisi eza kitoko makasi ya kito futa maite. Mais siko nous ne bénéficions pas. Neti biso to na bénéfice était le moko te na mama yona parce que une année et demie to na maite. Ce que yo expliquer nga attaché 6 mois, attaché une année mususu to futa maite. Neti biso population matonge 3, to za la biso ba bénéficiaire ya nini wana te. C'est que pas la bise ça n'ont leur moqué n'ont perte pour toujours souffrir jusqu'aujourd'hui toto karama ya forage à la peine que mai moza bi mai libulu munyo sabi que forage ya mai libulu parce que mai ngo pezo bimate ça rano trop sale mai ngo pe ezo bimate courant ya malonga te mai ezate ce que tina moko ya rosala mambongo do lo moni que offre ya pension c'est que personne va batu misusu apesa ngo pona population nyonso te faut pour na po ya biso nyonso anga ebisa bata régie de zo ba arranger nanu ba place o mai ebimaka te ba bimisa mai mais ye ateni non compte eloko wana te OK tona ba quartier belé pour atoka mai face à la 2 km 3 km 1 km pas que toka mai mais ils ne sont pas quand même au village toza na kata capitale eloko na sengi na mokonza mboka abeta non c'était kota bata régie des eaux abeta sete kota bata régie des eaux po bata régie des eaux na habité soki musana bango za ndenge ni so baza ba vrai ba congolais ba yeba rolandela ba place au mai ebimaraté soki za société ya biso ya Congo wana bien so za Bespatrier batika hein Mbote mama Mbote mama Toko eba na quartier matonge abosali Nikolo toza bala bozene na quartier matonge isali bambula boni mai tosali 2 ans depuis Mike ndeti le to mona Mike 2 ans ça fait 2 ans sikoyo na matali bokono ya mboka awa pe président de la république apesi mitindo ke bato bafuta mai te pendant 2 mois pona yo moni likanisi wana ndenge pona ngai naza kutu na réponse au pesa na likanisi wana te parce que makambo oyo il faut salama oyo il faut bango basala pona maladi wana eso salama te ba mo kaka bato bafuta mai te bafuta kote non bazwa ba précaution bazwa basala makambo oyo maladi wana eza liseki te ndenge tozomona ngo na bamboka bapaya ndenge bato bazokufa mais biso awa na RDC Congo na Kinshasa awa na mokya na nini baza ko croire na maladi wana te soki baza ko croire nango te eza kouta na bango bato baza likolo makambo bazosala nde bato omoni ke bato baza na ignorance siko omoni mpona yo bakonzi ya mboka basala nini na oyo etali nanu mai surtout ndenge apesi mitindo parce que mai mpe ça fait partie ya bokono soki mai eza te balobi tosukola maboko me mai yango mpe eza te toyokaki bazotia baciterne na baquartier mais jusqu'à présent tozomona yango te lelo biso toyengayenga koluka bamai ifo bana basukola maboko biso moko obimaki ozongi ifo kufunga osukola maboko na ba donc il faut osokola maboko mais mai ezali te courant ndenge moko bakonzi ya mboka oyo boza boye pourquoi boza boye pona nini bino bakonzi ya mboka oyo bosambelaka te boza na souci ya petit peuple te boko ya awa na ba quartier ko pesa bato ba polo ba 500 fois ba nini boko sisa maloba boko promettre bato makambo kili tozo mona ngo te
mais bolinga kosunga même bato ne ba malade ye tozomona ata mutu moko te ata député moko te ata mutu moko te tozomona bino te bobatami na bandako botiki bapeuple bakufa eza maa mingi. Kura eza pete tokovanda na ndako yango tozovanda mpo tokima maladi kura mpe eza te toza kaka tomipeseli matanga ya libela tovanda kaka boye tovandi mpe kura eza te tovandi tofuta lotiliki te 2 mois eza na likambo te lotiliki yango ezali mpe te ezo yaka ya mbala muke na par jour bakokata ata combien de fois siko lotiliki yango bato mosusu basalaka 1 mois bamonaka yango te bato wana bakobénéficie na nini ntango oyo alobi ke lotiliki bafuta te ya bato mosusu bazali bamonaka lotiliki wana 1 mois bamonaka yango te bango bato wana babénéficie na nini. Mokonzi mboka nazomona eloko osenga mokonzi mboka te mokonzi mboka ndenge avandi wana na mama Denise c'est le moment tozali komona mama Songolo mpe azali kosala baevre bongo ye aza wapi mpo na petit peuple aza wapi kimosi na ye ya bokonzi eza wapi. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, ma maman, CGTV, ma papa. Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et CGTV, ma maman, CGTV, ma papa.